Shalom. Bonjour, bonsoir. Naeko soana mutumoko, naeko soana Joseph Moko. Peut-être avec ça Joseph Alibota, na on a encouragé Joseph Moko Alibota. Vous avez ma promesse en Zambie. Olota bandoto umeli kokisa mateo kumo lembo kumo tika ozo baye. Mais non yo betolo lisula Joseph. Oh non betolo lisula Joseph. Joseph alimbate. Joseph alimbate kolimbate. Même c'est umeli kolimbate. Ole kabato moko difficile. Okokili susute. Joseph bateka kiye. Babingina ba bomaye. Babimisi babite to boma boko la biso za la makila. Bateki ake esclave nanda ake bateki comme esclave ake nandaku akosa nandaku ya Potifar. Potifar mosa Potifar akoseli makambo asuki na prison. Na oyebiso peut-être yo pour na minute autant sozo leka on nandaku Potifar bakoselo makambo. Peut-être Joseph Moko azana kati ya prison okaisi ndeti ba promesse anesili nzamba bosanyo. Non nzamba bosana mutute, il est juste et fidèle. Banzela soto zoleka parcours en zoleka ezaka témoignage ce qui Joseph aleka ki nanzela na te benge ba betali solo na ete benge ba komé na Bible ete yo tellement ko mama yo tellement ba lobela yo ba pese exemple na yo yango nzamba olekisa yo na makambo wana kolemba te. Tika bango baluba, tika baseka, tika bachula, tika bafinga, menzamba olekso makambwana po ayebi. Yoza Joseph Alibota, kolembate, ataku bandimi yote, ataku batwa boy na bango kondima, mais simba ka bilaka na yo. Simba ka bilaka na yo, ko petre bilaka na yo te. Po Joseph pe akokoy komo, la aloti ndoto, ayo isa parents na ye, ayo sa famille na baboya kiango. Deuxième fois, on a confirmé, baboya kiango. Mais Joseph, il n'y a que même le quoi na confusion, mais simbe ka ndoto na yowana. Demi mona yo. Bako boya ba promesse na yo, o yoka, o mato ino yoka, o lota, yeba eko kisama, mais peu eko kisama, zalo kola bakuku, vandaka na makuna, na sa makuna nzambe, ko déplacer te, ate yem, atambonge betindenge nini, atambonge penza, omo loko lingo zinda ato zindi okufate palobi même na kata moto ozala nayo oleka na moto moko olobi ke na komi na suka na koki sute na lina abandonné. Joseph Pelinga abandonné là comme na prison peut-être ba ke non et na mboka mopaya nana ofutela ye. On appelle ça quoi? Nana ofutela avocat. Na mboka mopaya nana yokotala na prison. Na mboka mopaya nana kolandela ye. Aza quitté. Mtolandela za quitté. Donc dossier Joseph, en plus mtatia ki Joseph na kati na Potifar, o azaki mokondi. Dossier Joseph pour la Joseph mona ke non ndenge na vandi awa don kufa kana prison. Mais Nzambe wana alongula ki roi kimia. Alotisi wandoto muto expliquer mo kaizaki Joseph. Donc oko comme la place mo comme na suka. Okomo luka na ko sunganga ikambula na ko sunganga mama papa ko tala gauche droite te nzambe wana aulongola mutu moko kimia pe akoya ko sunga yo. Ko banga problème te ko banga likambona te temi liboso na yo. Non, diable akokosa biso aza le plus puissant te toza na nzambo aza na nguya nyoso to même na mboka bapaya mto lobelo azate nzambe wana akoya ko lobela pe yo ko konza. Joseph la abimaki avanda ki pembeni na roi. Donc Joseph akomé ko konza pe Potifar. Yo konza Potifar. O kote ko na prison o konza e a fuka melayo. Joseph a kondi Potifar. Parce que Bible dit après roi Ezaki Joseph. Donc na encourager yo ko bangelo remonter zala kimia. Joseph Alibota garde silence ata na kata désert dans l'obelo azate nzambe na yo ayebi aotinda mutu atoze na eloko liate kubanga te. Corbeau ayo lesa yo pire impure nyama ndeka impure mais lesa ki eli mokile mona ki impure mais nzambe tango salaka ateloko eza impure a utilizango pona yo koza malamu pona saloka malamu yango kubanga te zala ni pesa makasi kotala pe gauche droite te pour Joseph na kata mboka bapaya na prison azaki na mutu te
Non, non, faut te tribunal, ça va mettre à tribunal, non, ensemble là. Namboka bapaya. Azaki na mutote, mazaki na nzambe. Joseph a sambate. Joseph a leka na tribunal te. Avocat zalate. Avocat ou avant na loboko a papa. Yenda yaki na secours na via Joseph. Yenda avocat malam. Yenda avocat makasi. Jamais koya na dossier. Jamais simba dossier koya nango. Atoza coupable. Ye epane okolonga. Vraiment, Joseph, sois forte. Joseph eza kamu obalite. Yo poza mwasi. Oza Joseph alibota na yo. Za makasi. E mona nangolo kwa ezo simba te ba négliger za makasi. Oza no ka témoignage. Merci Nzamba Pambola Bino.